Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, non. Reconnaissance na monde ezalite o. Tango na yambaki yo na rapport a Lucie. Tango yotaki na mboka na biso. Na memi yo na mbila ozi mokanda. Tango zui basedika yo bosaninga. Onzembo modogo Jean-Franco Ferry. Bana poto ya tongo ya viva la muzika. Papa wemba na moloka eke moloka. La reconnaissance. Bolo ande ngona. Nous il va français pour biso to ba to English speaking. La reconnaissance. Ce qui n'a bien botilanga ba cœur. To solo la ma moi mukie avana banda bulo na ngai po biso to kena musala po to mema kamo bele bela. Reconnaissance ezalite o. Ngala memaki yo epa mbila ozi mukanda. Tango zuile basedi ko bosalinga. Boyebi nzembo wana ti. Place Vandombe kotika la mondele. Ok. Merci beaucoup déjà. Obino beaucoup ma bâtiment ko bo partager à sous-souté. Oh, na kobete ma ba bourdir. Parce que awa biso to lo ba vérité sur di kamuzali de Mbanza Long TV. Tozaka ne pour ne contre. Voilà. Boye komona batu bazo poster ba vidéo na tuki di ba lobi batu bele ba ba analyse makambu Itali oya ba journaliste warrior. Journaliste warrior boyebi oyo fali pupa ayaki na poto na ba Edi Badiata na ba Nana Buduka biro ningi za la kaka. Mais makambu ebalokeli bango moko ya wana komi titre wana ke reconnaissance batu mususu bazara reconnaissance te na vie ezali ndenge mutu mwindo avivaka ezaka pona ba musicien te tina ba famille pe kizalaka nango o ede mutu mo boyo ede pe famille ede masa me lobi ale ka abalokeli yo awe basu bula mona te bula mona we ba onsuta yango fokozala na mukilio faut la reconnaissance c'est très important mutu so asali obulamu ko kanisa nanu kaka mabete kanisa bulamu oyo mutu asali yo tomoni bandeko na biso na koloba général na ba artiste nyos tu oya Congo bozo mayele na koloba général ezaka pona fali pupata na koloba wera jibempena mutu na tembe héritier wata beti concerne ke kitoko le padre Ferry Gola bino tu bozo mayele parce que makambo yo na batu oyo tolobi te ba oni so ba batu mabe na batu oyo bozo na poto bozo sala basini ke o na autre place wana na mutu suso mimi famille na yo mais o mimi mutu mo boye abako nioko mama na ya niokami na longoli Vincent Toulouse il est très courageux Vincent na yo longola garçon nani maso yani Africa elengi Mike très courageux na yo longa sunani na yo longa sumasa mususu nani Frank Stemai très courageux ozanga papa na bino mukolo ya jeune de Bruno original 3 fois international nzambe na bango mwana musansa mandefu belé biso baka pembe awa ba journaliste ba tikali bino boye boza la pembe ba artiste po boy luka poto boye lelo bozala kinana na ba pembe boza ba émission ba flatterie lelo bozu makambo bozu ba visa boye na mikili na basi pe boza poto awa musu bozo kosa ba momi musu baza na poto balanda ba media tala bino bozo saka na via bozo poussa na pemina ponga papa na bino na lobila bino bozo saka na via bozo saka na vie
Glodiar Yasuka, Elenga Congo, très courageux na mobali na ye. Na otanga la bino skoba, courageux. Bino boye permettre ba artiste, boye obeta ba matolo bolobela artiste mbula na nzo ba na vision moko boye, comme ça, lobi na mikili. Tala, omoni poto a, biso na ba poto a, tu ba âge mono tsembo ngana ba âge mono ba âge ba 18 ans, 17 ans, 18 ans. O ba courageux biso yeyo. Ba ser mususu ba tusu ba yana manzela mai. Ba courageux. Tala ba risque ba zo mais bino eza lokola biso be nga be on miliki ya mai to melaka to be long life. Miliki ya mai za na carte bo beti li baku na miliki ya mai. Pouah! Après lelo bato ba pesi bino opportunité wana. Ata bato na basala ki bino mabe. Ata edi ba diata pe na omona ke Mumbaya. Pourquoi na tanga kombo? Mumbaya ozo kemba na bakini kuno ozo kemba. Lo poso kutu misiki mwana mukozo ko balwa pere mongo boy. Mumbaya. Oko balwa papa mongo boy. Lelo komi na mikili. Oko lo ba peke. Suki makama edi ba diata na buduka. Come on, boza ba reconnaissance na vite. La petit nanga. Boza reconnaissance na vie. Na vie reconnaissance c'est très important. Au moins lo bango ok ça fali pupa eza ok ça fait rigolo eza héritier eza banani eza binote ba golo ba wario banani bokosala ba leader wana ba leader wana ba sala matongo ate bosala ba groupe na bosala wana ba groupe bozana na ba groupe wa WhatsApp belé wana ba artiste wana ba sala ma de tongo droit chemin fali pourtant ça droit chemin bozala te. Tu comprends? Faire rigolo peut-être on sala ok ba gogolo bozala te. Spiritus peut-être on a eu ça bozala te de oyo eza makambo bozo sala makamala muté c'est pas bon eza bien te soki edi ba dia te batini message na on la ke ba muso ba komi wana ki soki edi ba tatini message ke Mumbaya so amoni ba ko beta ye ana raison parce qu'il faut beta maka parce que boza reconnaître na bato bozo sala binoté après omoni makambo yo ndire utu nanyo identité nanyo ayimba nzembo ayimba kiwana ke yuda teka yeso moni siko makamango ek victime makambo ka bozo loba moni makambo izongile bino moko do bateki bino yuda teka yeso fali pupa zala mayele bozala mayele bato yo bozo pemi ba lobela kabino bozala posa la bango te bozala posa ba journaliste wana nyo surtout bozala posa la bango te. Soki nengo za boza fali pour ko robeta nengo beta musique na yona ezala ba héritier ba faire gola banane batu wana boza na posa na bango te ba journaliste mo boza le click mo boy parce que moni makamoni ba lokili bino moni boza na posa na bango te merci papa nani wa kocha moto pamba de beau fona lo bela bon boza na posa batu wana te omoni batu boye bozu batu belé ba ye na mikili awa parce que lelo batu ngo balukili bino omoni batu kutu biso to sa to monte so ba émission biso to sa ba effort to sa émission muso na lobili fere muso na lobili héritier muso na lobili fali muso na lobili ata out contact ezala kutu te bozo zo batu mo bote mo pouvoir mo boye boninga boza batu fali po mtu moko bosala matongo bafali pe wana basala matongo bosa matongo mafinga esalaka eloko te parce que même kaka batu balobaka nini mutu soko laxie ko soko bokoli mbwa na yo mbwa wana soko bokoli ye lobi mbwa na koswa yo ba mbwa na bino bakomoswa bino moko po moni ba wario wana nyo surtout bozomona ba wario wana nyo surtout bazana ba groupe o talike bazo sola kati entre bango na bango ba groupe bazana ngo yango zobala ke miziki ezokende bien mais siko buzoba e komo yaso ebele buzoba komo yebele parce que batu wana bozu batu ebele balobela kabino anti ta batu bozu bango ba visa après batu bazoba teke visa wana omoni ba visa tala bino ko yeba tina visa ko visa na bazu wana visa na bozu bongo wana ne batu mo toucher bino soki balobi ke visa sur la piste de na c'est besoin ba 5 sur ba 4 ba 5 ba visa na ceux qui besoin ça ba bozo ba un jour to le bio que de renouveler
bako kata ngo pe bona bako renouveler yote bozo ngo te pe kongola bula aneka na visa omoni na bona na poto na nationalité na na British soki na sali buzoba bako za pe British na baboto liango nde mona visa bino ba visa ba wario bozo ba visa ba goda ba zu ba visa kutu ndeko na biso mususu faire gola utu batu na ba fala tsa na mo café na pardon faire gola kutu abunda ka zo visa pour l'équipe na ye ako zo ba visa te Daniel héritier azuma on va viser belé wana ba buso batika la ki mais quand même batu ba zu pas visa pas héritier bozo mayele boso ba bêtise te boso ba bêtise te batu ya ba F victime ba sali ba journaliste F victime po bata fali bata conseil batani OK ça fali bata ba journaliste wario bazo sa lokola ba benda boule mo boy ba bebisa masolo kotani mais omoni ba edi ba diata ba nana buduka banani yo ba fego ba honestu ba bandina fali pupa tongo donc bino bozo baka ba journaliste wario bozo na bino ka pemeni wana lobby bakoza na besoin na bino te après baza na besoin na bino penate ke bozo mona ke soki bozati ke bango kozala te de so ate bozate fali pour bakozala ka ye kaka eza ba faire gola wana mais comportement oyo bozo afficher et pas ya bato ba pesi bino lipa balo ba somo ta pesi lipa mutu alali siyo na ndako na ye mukonza mboka soko olamwe na tongo ba finga mukonza mboka te so ba pesi na gauche na droite ba finga mukonza mboka te ko bino bozo mona lokola komi na poto bozo na reconnaissance na wana bokemina na bakini kuna bokemba bozo apena ba artiste bokemba pena bokemba bozo ba visa ba pesi no ba visa bozo ba passeport pour les européens beta pa ni pe bolim sanga to bolim sanga na saba émission boté parce que ngani nga batu baza ba reconnaissance ba so oza nga batu baza ba ingranté te oza ba ingrat alors ba ingrat na bino wana yango ne mutu ezo komisa bino boy bozo bateke soki bokomaki pembe na fali pour pa wana ata bozo ba émission bozo sanini soki edi ba diata zaki ba fongola motema te na ba nanyo na ba sule na ba nana buduka na limite bono ba visa ba pesa bino ba visa bono zwango na limite mais tango ba fongoli bino ba porte wana bolinga boza reconnaissance wana eza très important après bon ya faute na bino pe fallait pas payer faute eza surtout ta bien faute fallait pas payer faute na yo pe il fallait pas ozo ba équipe wana belé wana il fallait aider nos bâtiments route ba beta misine ba bende son ta ba bende son ba porte il fallait aider nos bâtiments sous que aider ba pecho yo ba kemba moni batu baza ba kemba sous ba zui bazaka très dangereux hein bato ba kemba petit fali kutu mwana mukie banda auta ne mboka mwana mukie petit fali bonzo ata exemple mwana mukie te mwana pena mwana mukie petit fali ayosala makamko le kabino ma mikolo akuti na kini kuna so déjà ba français botanga bumsala wa journalisme bosa ba buzo ba bosa oyo mwana mukie auti na mboka ayena kin a fraude na masuwa akoma na kin ye wana azosala diki na ye yango na peso betama mais bino ba mikolo ba journaliste oyo so disons ba journaliste botangi lango boza batu moko bomitema mabe bolinga te so batu mususu ba ba chaîne mususu ba ke liboso ante boye pemina ba artiste ale bozo sala lokola ba chantage mo pamba mais batu ba aider bino ata so disons mabezali boni wo résultat on ninga kati so bozo bebe sa personnalité ya leader na bino bozo be sa personnalité ak fali poupa parce que kombo yo banotanga maso na tie titre na tie kombo nani na tie kombo fali pupa na tie edi badiata na tie nana buduka après ko cha manu mumbaya parce bo be sa ding na ye sko ba golo ba kolobani ba badani ba spiritus ba lobani banda makambo ba journaliste ba wario et comment ba problème ba promotion au sala na binote bo sala na binote bo comment ka oyeka bo yokolo ba importe ka pe na microphone boy mumba yo nengo zaki na kini wana soki fali pour na poto yo soki edi ba diata fongana maboko to ya poto yo okemba yo mwana muke koma ki lokola père mo boy tala ya obeta ba bourdi mususu po bino ba wario bo banga bino ba wario bo banga na bino na bino ba wale bo banga na bino boza ba groupe mo boy ba buzo ba pona ni bozo boy ba congolais biso ba congolais mutu asale bulamu bozo bosa bulamu wana botiaka mabeka reconnaissance na vie est très nécessaire mutu mwindulu na yeba te po antoza boy mais boye ba ke visa wana ba visa na ba pesi bino wana lobby bako lo ba ke
to renouveler ba visa wana te na ba obo tika na poto awa nanu bo bwaki ngunda te mboka na boza na France mboka na France yako mboka na utaki na mboka na France ya mboka moko eza ndenge za redi bosote poto eza ndenge za redi bosote boyela ba poto oyo bolinga boza la kame bino bo botika na poto ti lobi ba vida bino ne bongite pone bozo ba keote mwa naza bien na vie nanu bo bongite bande kwa basi botika na poto nanu bo bongite bo linga bozo na mikanda bo fanisi ba solo pona bozo pe bukana facilité na minute za bona poto okosa le perere ba bwaki bola na basero te basero bazosa ba emission te o baza musu baza so ba wapi na otanga ba kombote ponga mutafulanga te mutafulanga za nzambe bola na basero ante barando oyaka na ngona dini barando boza na reconnaissance ni bino bolo na ba français na bino ponga lo ba anglais. I don't speak French. Bolinga bo fansa masolo na bino nanu aba bolo sa barando bozo sala wana soki te bako sala bino je kaka bino ka ba wario anti bino ba wario bako sala bino ba je ba fundi yo kele pa ba passeport na bino ba visa bobo akila ezalo wa biso to yangi na poto te to ya ba poto sero wana ba digital ezala te biso to kuma na poto ba 1990 wana sero wana ta toujours na ba mikili ba bino wana ba passeport ba digital ezala na ngote mais si ko nde digital comment so zo kedeka ba zuka passeport tu o leki ba yeba kiza yo so bini wana ba visa no tikala na ambassade so ba sinale bino kaka ba sinale kaka kingana yaki na kingana yaki ato bwa kingunda ato chemisapi ato tumi misapi eko simba te ba usani chou bazo kisoki fallait ne bozala kimia barando bozo sala botika na barando oyo parce que mutu ayememi bino wana poto awa libmara apesi bino vie bolinga boza concentrer ata boza na audio ata kingani boza la concentrate. You have to focus, guys or girls. Try to focus. Ba polémique boza leza na sensité botiki bana na miki botiki bana na Afrique kuna ne botiki bana na Afrique kuna bolinga bobunda bobeta kayo ne na bonga bona osala émission kala mite fana de kayo o comprendre bino boyena mikili ofani malamoko bazulo visa potwe nzambe vieni arkosu vieni arkosu potwe pene koma pe akasangulu ofani na yo ba peso visa oyeka na passeport yaka na visa sine place bumba beti visa okay yaka boy boya lokola bangulu mongo ba usutu boya na poto abolimisa pena boya na poto pena bazo mema bino lokola bosa na basuki na bino désordre ba benda bino bina mo toujours voyager boye na poto awa alifalo fana calme bongo ya kota bourdir bongo sabo bato ba aider bino bakomi bato mabe pona ibotema mabe boy ko bimba bato mwindu pona kimotema mabe boy ebe emusu na so fani boy pe na posa aider bato pe des en soutien oko aider mutu zo baya to bite bato ni so ba bato mabe donc ndenge bino boye na poto awa bolinga conseil te mais nazo pesa bino conseil poto nanu bobongi nanu te bozo fala na mandako abatu nano bofalisi mikanda te nano zuna no doki te o mukanda pe fanda ba reconnaître yo nano zinda kote il faut sala makame bele o sala makame bele pour l'état à reconnaître yo ba bozo sala na ba bloko ba internet ya kufingama bozo finga kingani bato bozo finga wana ako porter plainte ako funa pe nani pe na immigration pe okepe ngumba moko ba beti yo 12 ozu 12 pe mbala moko pe mukande bebi te ale mamoko bazo sokini poso ba sinale kaka di pasana na kombo na yo e bebi ndaba mususu ba yeko lo bakutuke o edi badiata aza kolo okese tala susu mama kata tala ba bêtise fali popa fali ngo kata ebi fali popa pe el mo boye ba kamoyo eza yo moko mdo luki ba kamo fali popa batu na yo moko babalukili yo ndenge baza boye lobi bato oyo kaka o bazo balukila edi badiata bazo balukila nana buduka bango kaka pe bakubalukila yo pe yo moko fali popa bakubalukila yo pona yebi makamo ne ezalaka bango moko balukila ezaka te ndenge bazo balukila ba edi badiata non na yo moko fali popa bakoniata yo el mongo nazo bisa yo parce que ça faut na yo fallait pas y na ba groupe oyo na bango bele faut tire bango le papa wemba so moni mutu moni bita moni poso bitabina na se mutalingo ni atango tika yako ya fallait tire bango ba shelu mukana bango ba shelu muka ba nyoka makakuna na kin bato ka o memika ko na poto fallait pour pas bato pesa ba visa un jour
un jour bako finga yo tout ça biswa oh ngana papu na bako finga yo un jour Fally Ipupa ne mara tout mon angu papa Kofi Olomide tout mon papa papa wemba parce que bano yo bano ba na vitesse ba internet yo ba Android yo baza très mauvais donc les autres personnes que bien te na batu oyo batikali au monde a fallu pas na batu mususu moya na ba so ezate c'est la même chose faire gola zo mayele faire gola zala mayele faire gola zala mayele so na poto so moni ba mission ba kogite ozuka ba mission na poto beti concert na oh ba journaliste belé you don't need that zo mayele ndeko na yo Fally Ipupa moni makamba sali zala mayele moni ndele identité pour daima nje mwana eza mta imanje mwana isala mayele eza identité ndeko na matondo moto pamba mutaima nje mwana eza identité zala mayele eza identité na mozo yedu Yesu Yuda ateka Yesu donc bazoteka bino donc nzebo boyembi bazoteka ba journaliste donc bazoteka bata est victime. C'est triste, hein? Tout le monde est si bien papa y a mis mon à jeune depuis aux entours international nous amène à bango na musaza mande febele. OK? Donc il message na ko pesa binonde boza la reconnaissance na vie. Reconnaissance, la reconnaissance niveau le bas en français. La reconnaissance, c'est très important à la vie, sur niveau le bas. You have to be where you are. OK? Ngana zongi musala fona bana boulot sikoyo. Merci pour autant ngai. So moni émission oyo, partage yango. Donc biso to baka vérité, Fally Ipupa, batuna yo yana bango na poto. Ba balukile bango moko. Bako balukila yo un jour. Bako balukile mais eza mawa mingi pour bande comme so batikali. Omona bana ba ya mo ozula banso viser zate. Mais bande ko boye na poto. Poto eza paradis te. Bako zo yo bazong se fiu. OK. O regretter vie. Linga boka ngama minoko na bino mikolo boza la calme. Barando bozo sala eza na bloko moko te bino ipai moko te boza ra ni boza la kawana. Boza fanya na kikuku place mona kwemo bozo sa ba émission. Et si so bongisi mukanda na yo. Si ba répondre déjà. You don't know. Merci pour na kotala ngai. Edrix Christopher ngai en tout cas so continue linga ozonga na ibandeli otala bakti ba destive ba odeti mais ba o ba komi le Edrix o ba komi na poto baza na poto na ba bato baza na poto ah est-ce que si ba bongisi makamo na bango si ba bongisi makamo na bango to yebite munoko kaka si la bonga na bonga te na bozo mukanda te na bozo mikanda te na bobongita makamo ne fallait ça en France ka ba anglais merci thank you English people. Anglais pena merci. Merci. Theodore. Nanu bobongisi bakamute Theodore ya yo yangwana. Nanu bobongisi bakamute. Ah ba anglais, bi ba anglais bosala bien. Ba bêtise zo sa na Paris, na Londres sa maratin. Botela poto à Londres. Ba buzobe zalati na Paris ka mona mwasi mo ngai bu. Tala se ya lo mama mususu eh. Na lingi bino mingi merci big. Merci. See you next time. I love you guys. Take care. I got back to work. Bisous, bye.